j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on a la salle, la chocolat qui déjà tilapia, nanga très bien, tinakat, on a bien nettoyé. La chocolat qui on a fait avec vinaigre, na citron. Et là, non, la salle de bloc autocostia, nakat, ya tilapia na biso, tout ça na, oisa tangawis, ail, céleri, ndembi et citron. Donc voilà, na mélangé bloc oh, na la kisibino, na nikiango bien, et na ekocha, na bol nanga donc na sel nanga place que na la marinade nanga donc voilà bloc auto mélanger sali biso comme ça et na koya kocha oza bouillon nanga ya crevette au kocha même bouillon sur lengi mais nga mingi bouillon crevette zaka vraiment elengi ma belle donc voilà on a na tie bouillon crevette na tia nyonso parce que tilapia nanga eza ba mbisa minene et là na koya kocha o ezali black pepper. Donc, black pepper, ça la vraiment mbisi moi pilipili, et ça la vraiment kitoko, et na kocha oezali muscade. Donc voilà, et na kocha oezali persil. Donc, chez moi persil, ça la goût kitoko. Après wana na che persil nanga et na kocha oezali paprika vraiment ça la goût kitoko na poisson et là qu'on a kobakisa ezali huile. Donc na che huile et là na ko mélanger biloko nanga nyonso et comme eloko moko, d'accord? Comme vous avez vraiment marinade ou que ça vraiment yummy, il y a un de ko aider biso pour que poisson na biso ezala yummy, ok? Après les colons nango na ko bakisa o ezali elengi ya poisson, ma belle, elengi ya poisson ou ça la vraiment poisson elengi, ok? Donc voilà, na tia oignon sauté na tia ndambu et na baloli wana très bien na za la sirke marinade nanga vraiment eza vraiment yummy et na ko bakisa o ezali moutarde na tia lut nanga moko muke ya moutarde comme sinon que poisson na ngai ezali ba poisson ya minene ezali ba poisson ya mikiete donc moutarde et edaka biso ke pour poisson et lemba donc voilà lembisaka biloko après là na ko mélanger et na ko za la sirke na meka mungwa na moni ke mungwa na nga eyokani te et na koya kobakisa siko mungwa bobi ke mungwa bakisaka vraiment saveur na kati ya biloko. Ma belle, on a bakisi oza citron ya fraîche, 4 ya citron, on a fini et na tie na kati ya marinade nanga et na mélanger ma belle. Okolia marinade o kana fufu, o chubi fufu na kati oli, zaki vraiment yummy. Après on a ko besoin na ki poisson nanga na za cirque za na maïté. Le temps on passer poisson na ozala cirque maïnyo sur longwe eza na maïté pour que aider ki marinade na yo ekota tina kati ya poisson, tina kati ya musu ya poisson, OK? Donc au besoin mon nazo sala on nazo palola na kati ya poisson na kati pe na mitu po ngona lingaka mutu ma belle et eloko za ka mabe na tilapia soko liango bien te ma belle okolinga te po tilapia za kana moi solo comme toyebi donc yango na loba ke soko la vraiment na vinaigre soko la na citron zala sirke aza vraiment nettoyé très bien ma belle après on nazo kota siko marinade na ko besoin nazo kota yango vraiment très bien comme moni kiza na maïté parce que épice comme déjà mais maï na poisson nga ezate. Hello les belles dames, ça va? Vous allez bien? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Comme vous voyez que nous sommes dans la cuisine, je vais aller assaisonner la biso aux ali à tilapia. Donc on va dire en pour que épices kota, le temps que na tumba, on commence à n'avoir ya tumba. Le temps que na tumba on est vraiment bien là. Épices vraiment écoute na kati et là na super box na besoin mon nez comme ça na tchongo licola chaud. To kofungola na bino pour tout la bloc ni eza na kati avant que to continue kolamba. Ça fait longtemps que je voulais ça, mais c'était vraiment expensive. Les gens vraiment pris mon corps une heure. Nous on a pris à 2,5 quelques, nous on a pris à 3,5 quelques. C'était vraiment cher. Et là, ton amonique bâti promotion et bâti encore 20%. Le quoi la ligne qui en haut, n'a qu'un seulement Miss Mabel, n'était c'est ma carte comme ça. La telle son bon qui tombe qui tel bonbon qui et qui déjà et nouvelle quoi qui est des caca donc batinti banzungu ngo donc au fond tout ce que ça modèle ligne banzungu on a vu pesa couleur ni toute la qualité on a bino ensemble ce que ça bien pourquoi pas tout l'ambiance pour nous on a bino ensemble OK donc voilà on en fond la box oyo je pense que dans kitchen on a c'est mieux là kitchen on a c'est parce que eza moulai
eza pe fragile comme balobi kofungola e na kotiango a likolo ya réchaud pour que tomonana bino ensemble, ok. Box na biso ça vient comme ça. Il y a une box te parce que na sepeli nango tango kozongisa. Eloko ya liboso toza nango na box c'est ça. Yango nde naza nango ezali ba verre nde nazwi. Nakendaka restaurant moko bona Ems et na sepelaki vraiment na ba verre nango et c'était ces verres là qui tomenelaki yango champagne et na sepela nango vraiment mingi. Là quand namoni yango ki basali na promotion tellement que na check na wish list nanga ça fait longtemps ba les belles dames que na check na wish list et là namoni ke kiti na vivre que oui na zwa na tala yango bote kango 6 na kati. Donc ça vient comme ça. Donc ça vraiment ba verre moko ya qualité, oko melango na champagne, oko melango na vin, ça vient comme ça. Soit tu as vraiment vin, et puis tu as champagne, c'est vraiment joli. Regardez-moi ça, les belles dames. C'est vraiment joli, hein. C'est là qu'on a un restaurant et j'aime bien mon laï nango, j'aime bien des thés nango. Ndengeza comme ça, c'est vraiment joli. Regardez, c'est comme ça. Chinchi les belles dames. Et 6 nakati et j'aime bien parce que c'est beaucoup, c'est 6 donc là on a un carton comme ça, donc carton c'est comme ça. Regardez tant on a un champagne, bien un vin et ça là vraiment qui toque au vin blanc, hein, bien champagne, ça fait vraiment joli que j'aime bien. Dans la box comme ça et là on fongo là. Donc on a qui ici, hein? Donc voilà. What's wrong? Nakati c'est comme ça. Nous retournons à Nakati. Nakati na biso tozali na S-Meg. That's the company. It's a S-Meg. Donc voilà, je sais que tout le monde, beaucoup de personnes m'ont dit compagnie OE il y a nzungu oyo basala ka nzungu basala bloc à cuisine basala tout ce qui est à cuisine S-Meg donc on a qui kalungu nango ça vient comme ça. Donc kalungu oyo nazui ezali taille 24 inch donc ça 24 inch que nazui et ça vient comme ça. C'est kilo aussi, j'aime bien, c'est vraiment kilo. Donc, ils ont 24 inch, mais ils ont un pied d'or. 24 inch, ça vient comme ça. Non, on a marqué vraiment longtemps et je trouve que c'est nice. Et ça, vraiment, que waouh! Non, mais c'est quand même qualité, qui est qualité, meilleure qualité. Et mais la biseau, donc voilà, c'est comme ça là. 24 inch, c'est pas dans ma boque nango c'est silver et couleur nango c'est rouge. Bébé qui remplit la rouge. Nabi qui d'un côté, ma couleur, il y a nzungu na cuisine. Donc c'est ça que nous avons na rouge comme ça. Et la carton a vu ça ici. Tozali na oyo eza nzungu. Et ça qui finit pour ok. Là, tozali na qui finit pour ici. Ça là, ça qui finit pour ya nzungu. Donc j'aime bien qui finit pour nango. Vraiment nice, I like it. Et ici, tozali na oyo ezali nzungu. Waouh, les nzungu là, c'est vraiment petit là. Je sais pas pourquoi. Ça c'est nzungu au bacheza 24 inch. Ata bino moko. 24 inch petit comme ça. Non, on est petit. 24 inch na nzungu na biso, ça non stick nzungu comme boyebi, ça non stick donc vraiment ça nzungu il y a qualité, maboko nango c'est comme ça. Donc na maboko nango ba check combo nango S-Meg donc voilà, ça vient comme ça et qui finit kunango. Bon moni ndenge ni ba les belles dames, c'est joli. Oh, c'est mieux ce que vous avez malako mo musuni na au moins légumes no moko muke a vite fait. Donc voilà, I like the color. J'aime bien la couleur, plutôt comme dans ma Christmas comme ça couleur giving, mais dans la taille on a vu ils allaient 24 inch. Donc 24 inch là c'était expensive, non? Pardon, c'était cher.
Quand on a la pris dans son média et on a la bataille nango, il n'y a pas match, hein. Match est zadé. Pour dire dans un commentaire, la rose a gardé ou bien la rose a retourné. Là, dans la sombre, mais bimi déjà la banque, la pêche en bye bye. Sombre, mais bimi la pêche en bye bye. Qu'est-ce que malade? Ah, peut-être que ça, ça va dans ma carton. Ton zone, ça monte des niveaux, les bêtes. Moi, je vais éviter que ça me le retourne. T'as donc dans ma carton en bas. Bon, tu as un commentaire. La rose a zongi ça. Ah, la rose a gardé. Tu as un commentaire. C'est là honnête, ok? Donc, voilà. Bah, après, on a déjà la plus de 100 livres. Plus de 100 livres. Donc, voilà. Nanzungu moko ça va prix plus moko ça na plus de 100 livres. Bon tu que la ce commentaire na garder to na retourner. Donc auto fongola et ça benzungu et là ils ont la taille 26 inch. Donc ça 26 inch. Là on va voir aussi. Donc 26 inch ça table ne to la melango pour nous. Donc voilà, là tu allez na o ezali qui finit aussi. Toza qui finit ko et toza na nzungu na biso eza ya 26 inch, c'est vraiment moqué. Je peux même pas préparer pour nous ici parce que c'est petit. Oh my goodness, c'est pas vraiment petit, non? En fait je vais préparer pour nous, c'est pas vraiment petit, ça vient comme ça c'est 26 inch. Ça vient comme ça dedans, comme moni, eza mwindu, silver. Ma beaucoup nango vraiment qualité à bien 26 inch. Nous avons 26 inch. Nzungu oh ils 26 inch. Nzungu oh ils 24 inch. Regardez. Donc voilà. Et qui finit à 26 inch, c'est ça comme ça. Donc ça fait nice. Petit que dans le commentaire on a ce les belles dames. Regardez tout au lambé là parce que là c'est plus de 150 livres. Hein? Plus de ça c'est on y a sur le type là, je suis ça qui tu dois garder Banzungu. Ok, bah les belles dames, là on a l'accepté donc à pembeni pour mon ndenge nzungu na biso ezali ba vert na biso c'est comme ça comme mon déjà ba vert et nzungu na biso ça vient comme ça S-Mag. Nangi pourquoi na somi banzungu oyo parce que nangi na kotisa mingi biloko na nga ya cuisine ya compagnie oyo ya S-Meg. Donc c'est ça que na bandi na banzungu et non loko o na kosomba peut-être na décembre na kosomba o ezali ketchup na et loko mapa ya koziki sa mapa. Donc voilà, c'est ça que na somi na banzungu. Donc yeah, I don't know, bah les belles dames, vous dites dans un commentaire c'est sur mon banzungu na biso comment, mais moi j'aime, sur la mettez na aussi, j'aime qualité c'est joli, j'aime, mais ils a vraiment kilo, bah dit que ça non stick zik sakate, pour autant là on a bino, pe ils ont une garantie, et une garantie je pense il y a 3 mois. Ouais, il y a une garantie. Donc, anything qui n'a pas de toujours qu'aux zongi ça, ils ont un problème T et qui kalungu nango c'est comme ça, comme dans le lobby, ça vient comme ça. Donc, bah, tu signature na bangwana na soupe, na c'est comme bomoni, vraiment simple, mais c'est cher, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est 24 inch comme bomoni, c'est comme ça, c'est nice, toi. Moi, j'aime bien couleur silver dans la cuisine et j'aime bien aussi couleur rouge, nanga rouge makasi et ça fait vraiment joli. Ande konanga boye bisanga d'abord que nous on bloque au coma, que les déjà pandi ba carton comme ça, pandi ba carton comme ça et bika ke et comme ya bango yanda quoi. Ah, to garder quelqu'un parce que déjà pandi carton. Ok ma belle, on a nazongi na cuisine encore pour tout lamba sco bloco na biso, là nazo sokola nzungu nanga ma belle, nzungu oh je regrette pas, même prix na sombeli yango, je regrette pas parce que je veux dire que ils ont mérité prix na sombeli yango parce que ezo lamba biloko kitoko. Ma belle, soko linga kolamba, soko linga cuisine, nzungu oh vraiment nazo recommander on pas na yo, okozala oko regretter te, OK? Donc voilà, comme que qui nzunga sika moto lambela mbala moko ezate et là na sokoli pe na pangusi yango libanda pour que ton otia bloko nanga ezate que ça na ba problème et tout. Donc voilà, ça qui vraiment facile na ko nettoyer, nzungu moko vraiment kitoko.
donc I'm happy kina keep yango. Donc voilà, là naye kotia pondu moto ayebisangi la rose olamba kaka pondu recette ya lelo eza meme pas ki ngam nalingi nalamba mwana nga mobali mabe akoli lelo pondu banda le 30 banda le premier ti le 30 nazokosa bino te mwana nga mobali alingaka pondu na poisson ye vraiment soki ayepa na yo pondu na poisson kozangisa te na loso wana vraiment eza plan préféré ya Kilian moto asengaki nga recette oyo kombo moni donc wana natie pondu na nga na moto e biloko oyo nazosalela na pondu na nga balégume oyo naotia na pondu na nga eza oyo nyonso oyo naolakisa bino na video avant ke na mélanger légume na ngai donc nyonso na nettoyer yango na sokoli yango très bien misusu na kokata e misusu na konika après na niki ekomi biso comme ça sani vraiment etondi ya balégume ok donc wana mpenza nzungu na nga ezokotoko kitoko kombo moni wana pondu ezokotoka oza disi nzungu mama na nga benku mobali na nga na biso mobali na nga naolambala nzungu lokola nzungu to plus exemple lokola avec Versace lokola Gucci lokola Louis Vuitton mobali na nga abandi kosika nga nzungu oyo mama na nga bandeko yoka chunga yoka sauce lol bali belle dame. Ok ma belle wana naye kotumba sikoyo tilapia na nga naotia yango sikoyo na etumbeli na nga eloko nazotia avant ke nakanga etumbeli nazobakisa d'abord marinade likolo ya poisson mpona kozala sire ke poisson na nga vraiment ekota vraiment goût ntina kati donc voilà après wana naye kokanga etumbeli na nga mpo ke natumba mbisi na nga ko bobi ke mbisi na nga aza monene nakotia yango vraiment mota makasi te ere nyonso na so na tourne mbisi nazoyaka kopakolaka marinade likolo mpe marinade wana eza na huile e huile wana ezoede ke mbisi na nga ekangama te elongwa poso te mpona mbisi na nga mpe esala nini ebima mibimba donc bozomona mbisi na nga ezotumbama comme ça balebelle dame yoka chunga lokoka bavoisin baya kobetela nga porte ke la rose eza nini yango nga bimuta muta kipe pa na ye donc voilà wana nazotumba mbisi na nga vraiment très bien ekoti vraiment goût surtout mutu wana kodana na leki na panzaki mutu laisse tomber balebelle dame naokela mutu wana mawa te donc voilà après naye kolongola mbisi na nga namonaki comme ça c'est bon soki olingi ekauka makasi otiki yango ekauka menga namonaki c'est bon donc mbisi na nga ekosala comme ça nasalaki yango matungulu moko ya vite fait bozomona na mix pepa ya orange wana ya jaune pardon et nabwakelaki yango likolo balebelle dame ebimi biso comme ça toliaki vraiment très bien donc wana mpe pondu na nga mpe ebelaki kitoko mai nyonso ekiti mafuta emati balebelle dame nzungu oyo je regrette pas c'était vraiment bien donc voilà naloba sema na moto ozoluka banzungu oyo na kotia bien na ndako na yo beta tour na compagnie oyo okozala dessus te na batango oyo toza nango ya ba Black Friday comme ça beta tour okozala dessus te merci beaucoup balebelle dame nde bozalaki na ngai na ebandeli ya video ntina suka j'espère que video oyo esepelisi bino kobosana te kozala abonné kopartage video koemele nga video balebelle dame ekosala nga bien makasi bisous bye.